cash. Don't worry about money when it comes to unanticipated outgoings, emergencies or household expenses. AdAge Credit is the solution. We eat what you eat, dance what you dance. We live in your community. We speak your language. That's what makes us one of you. Tell AdAge Credit what you need. We understand your problems, especially when it comes to cash issues. From time to time, we do need extra money for things we need. For example, a broken cooker, a fridge, a new sofa, or money for school uniform. Travel paying bills, fridge, cooker or washing machine not working, car not starting, need repairs. When the bank say no, we say yes. Apply now for up to £300 for the first time. We are more than a credit company. Allô? Bonox? Crédit Sili. Crédit Sili. Ici, Kassiko, Sili. Bakak yo sono benga Sili. Yes, Sili. Oui, benga Angola te. Benga Angola? Banda kala wana zomona nga na onyokwama kaka siko zoyebisanga benga Angola. Eza pe wapi? Laksanga. Tiens, Laksanga. Pona kobenga Congo Kinshasa kol eza nango kaka 19 pi ya pamba bandeko na ngai. Pona kobenga Congo Brazza ezali 29 pi ya pamba. Pona kobenga Angola ezali 5 pi ya pamba. Balobi visitez 3 fois www.bengaangola.com. Family Victory Team. Célibataire Night Ekoyinda na Bruce Grove le 2 mai 2015 na Bruce Grove na Tottenham. Célibataire Night sakana na mango Magui Ramazani ya yo etikala jamais ko raté et raté Poussana Magui Ramazani afanda et so bango spécial guest Elvis Kemayo balobi kamikaze live music Coco Gabana akosakana bango na ndenge kutu tata ona betaka mbunda akosa Magui Ramazani atie bango Poussana Magui afanda. Maître à cérémonie ezanani ngai ou bien ye droit d'entrée 20 livres et puis VIP 30 livres na ndenge mwa mokete boya ebele mikolo balobi Poussana Magui Ramazani afanda sakana bango Toujours Merci Loboko Wilby Roissy Bobo Koloké Juju Joli Bakanja lui en veut, etc. Et finalement, quand il a rempli toutes les conditions, mais il est parti. Et puis Kabila va lui en vouloir pour les élections de 2016. Oyoye, Kabila sera candidat à quel titre? Vous tous, vous ne posez même pas de questions. Qui vous a dit que Kabila sera candidat en 2016? Kabila lui-même vous dit, je ne serai pas candidat en 2016. Un individu vient vous dire, non, Kabila m'en veut parce que je serai candidat contre lui en 2016. Alors vous marchez. Vous avez demandé à quelqu'un, vous avez dit que Kabila sera candidat contre Kamere en 2016. C'est ridicule. J'ai pitié de vous les journalistes, sincèrement. J'ai pitié de vous. Mais comment quelqu'un qui n'est pas candidat à Banga Boutouaza candidat? Mais on se moque de vous dans le monde entier. On se moque de vous dans les salons des intellectuels ici. Et vous vous étonnez qu'on ne vous prenne pas au sérieux. Kabila n'est pas candidat. Un type vous dit non, il a peur de moi parce que je serai candidat contre lui. Et vous marchez. Donc même lui vous méprise. Parce qu'il sait que Kabila a déjà dit qu'il ne sera pas candidat. Donc n'importe...
Guémena, dernière étape de l'itinérance de proximité sociale dans l'Équateur profond effectuée par la première dame de la République, a été atteint le vendredi 20 mai 2011. Par un après-midi ensoleillé, l'aéroport de ces chefs-lieux des districts du sud Ubangui, bondé de monde, à l'intérieur comme à l'extérieur, s'est électrisé à la descente d'avion de Marie-Olive Lembe Kabila. La population du sud Ubangui, qui a longtemps désiré l'épouse du chef de l'État, s'est unie autour d'elle dans leur diversité culturelle, religieuse et politique. Comme partout ailleurs, Marie-Olive Lembe Kabila a donné la joie au Ngwaka à travers une marche de communion fraternelle. Salamate, yo me ko somona, yo me ko témoin. Ah, salamana no te. Salamate le kwate. Mbala liboso, mama Olive abeti bango. Abeti bango. Amal, Guémena vous souhaite la bienvenue. À la place du district, l'épouse du chef de l'État honore l'Éternel son Dieu qui a permis et sécurisé ce voyage. Maître des temps et des circonstances. Nayebi ete soki mokano na ye te nalingaki na nyata mabele oyo ya Guémena na mokolo ya lelo te. Nzambe merci. Ya mibale nakumisi Nzambe lisusu po ete Nzambe alakisi ke biso nyonso toza bana ya mboka ose moko kombo na yango Congo. Liboso tozala mutu ya parti to parti tel tozali nanu bana ya Congo tout simplement. Nzambe azwa lokumu. Marie-Olive Lembe Kabila précise par ailleurs que sa mission aux côtés de son époux, le chef de l'État, n'est pas politique, mais plutôt sociale. Particulièrement, ngai Maman Olive, natikala koloba ke nakosala pe nakokota makambo ya politiki te po eza mission oyo Nzambe atindelaki nga na yango te. Na préféré natikala mama ya bakongole nyonso. Pona nini tango papa abalaka ngai ya solo ezalaki esengo makasi mpona ngai moko nano personnellement po
En tout cas, oyokaka fier mingi. Menase ya mutema. Na bandai komituna. Nzambe eske mission oyo na kokoka yango. Mais bolingo oya bino lelo bino nyonso ndenge bozali awa. Na aéroport ndenge na monaki. Tango pe na tamboli na nzela. Ezo prouve ngai que Nzambe penza ya solo aza Nzambe. Kwa soki ye apesi vision na mutu, apesaka pe provision. Enfin, elle exhorte la population du Sud-Ubangi à la réconciliation pour bâtir dans l'unité et l'entente l'Équateur en particulier et la RDC en général. Bitumba ebongisaka mboka te. Bitumba epesaka avance na kati ya mboka te. Tango ya kobunda esi eleka. Ndenge na uti koloba mboka na mboka eza na histoire na yango. Oyo nyonso elekaki en tant que bana ya Nzambe. Le pardon est une force qui libère. Na oyo apratikaka liloba ya Nzambe. Ayebi que le pardon est une force qui libère. Yango wana na ko se permettre awa na micro oyo na lobake na oyo maso elekaki to continue kolimbisana pe to senga na Nzambe pe alimbisa biso. En plus de cela, prière na biso ba mama surtout to orienter yango na ndenge que oyo clé oyo ya porte oyo ekangamaki oyo asi apesi biso ya kofungola yango na démarrage ya misala principalement na Équateur en général na mboka mobimba ya Congo. Satana azwa lisusu nguya te mpona kokanga Au bout du meeting, la première dame qui a pris l'habitude de marcher accompagnée de ses compatriotes va prendre la route de sa résidence. En chemin, elle est attirée par une jeune vendeuse de pommes rouges qu'elle achète. Après une bonne marche et la tenue du meeting populaire, croquer une pomme fait sans doute du bien. Arrivée à sa résidence, la première dame ira saluer le groupe des femmes mobilisées pour tenir la cuisine du palais présidentiel de Guémena. Elles en sont toutes émues. Merci, merci, la moni bino bo lambela biso kitoko. Ok, na omona bino. Na kitika na pesa bino mbo. Si elle est do yanga swege wena weke mama kabila te gba we te zolede les ido ide ko bila na hose de go okele zo swege ni si elle est do yanga vraiment moi le ko bila ma swege le do ko cuisine te gionyo mo maledi mama zwage laisse pra wena atuka na sepeli mingi to yambi mama to kanisa kitango mosuta konyata wa teme lelo aza awa to yambi to sepeli biso nyoto sidu bangi mobimba vraiment atuka na sepeli mingi to tondi na esengo na furahi sana na muona mama yangu. Après un petit moment de répit, l'épouse du chef de l'État reprend son bâton et va visiter quelques sites. À l'hôpital de référence de Guémena, Marie-Olive Lembe Kabila découvre des bâtiments en pleine réfection sur ordre du chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Les travaux de réhabilitation et de modernisation ont réduit les capacités de cet hôpital, dont les quelques pavillons non encore touchés par les travaux reçoivent tous les cas des malades. La première dame ira à leur rencontre.
Au cours de sa prospection, Marie-Olive Lembe Kabila réalise les conditions précaires du corps médical et la souffrance de certains malades en situation inespérée par manque de matériel adéquat pour leur traitement. C'est le cas de la petite Maria Sembeti, née avec une malformation congénitale du rectum. Les matières fécales et les urines sortent par voie vaginale depuis 7 mois. Il y a un problème de malformation, donc tout sort par les vagins. Ici, il y a perforation. Et que ce soit les urines, les matières fécales, tout sort par ici. Voilà. Alors il faut qu'on puisse les prendre en charge. Ici, on ne saura pas les prendre en charge. La maman est là, elle est cessée là. Blandine, au moins il passe au monde, ça va pas. Hein? Wapi mobali? Wapi mobali? Nazo tu na ye. Wapi mobali? Hein? Wapi? Azana mboka. Siko yo awa na mwana na bapahana. Ye akena na mboka. Akimi na ye. Ayaka kotala. Tango bozota baparents bazosouffrir nanu mpo atangisa yo comme ça na nsima ntango mosusu ata na mokie okoka kutu kozwa mayele kaka nanu na mutu, c'est déjà quelque chose. Mais bino ba jeune fille bokomi kaka kindumba hein? Tala pasi ya boye mpo ndenge oza wana oza na yo inconsciente, bato baza na pasi makasi bango. Osala ngo susu mpe kosala susu te oyoki mpe mama asungi biso andimi ete akenda mwana na Kinshasa po ete aprendre soin na ye. L'amour maternel de la première dame prend ce cas en charge. niveau esengo toza nango moye to manifeste yango botala kaka bino moko bomoni. Donc mama penza tiki kuna koya kotambola na bakondisio oyo ndenge toza nango mama yei vraiment na ekipe ne mobimba tomoni bamama ebele tomoni bolingo na bino penza epa na biso vraiment esengo eleki biso kotala bopitali na biso bakondisio tozotravaye nango awa soki mbula ebeti awa boregrete mai esopanaka wasomo bamateriel oyo tosalako mosala pasi ndenge tosala me toyebi ke ndenge boyei antuka toyebi ke ntango bokozonga toza lisusu na esengo koleka. La délégation de la première dame va se rendre ensuite au lycée Essengo. Mama na biso landa singa ye apesa ebele pata bikisa biso malamu awala kemela toyambi mama na biso na Essengo. Nous sommes tous contents dans ce jour pour votre bienvenue chez nous. Nous sommes tous contents dans ce jour pour votre bienvenue chez nous. Une école technique entretenant 3 sections, la biochimie, la nutrition et la coupe et couture. Dirigée par les religieuses catholiques, cette école est butée à des difficultés exposées à la première dame dans un mémo. L'irrégularité de la fourniture électrique, les manques des machines pour la coupe et couture, l'insuffisance des bâtiments pour accueillir d'autres options. La sœur supérieure va guider la visite des salles de classe, l'exposition des œuvres réalisées par la section coupe et couture pour terminer au petit chantier de construction des nouveaux bâtiments, construction arrêtée pour insuffisance des moyens. L'épouse du chef de l'État qui a fait de l'éducation son cheval de bataille promet de soutenir cette école. Le lycée Essengo, heureuse de cette visite, offre quelques cadeaux à la première dame. Nous vous offrons cette image qui symbolise la paix, justice et travail.
en fait, que le peuple congolais puisse avoir l'envie de travailler, de pouvoir moderniser notre pays, la RDC. Je vous en remercie. Allez, au revoir. Merci. Alors Félina, fille de Saint-Joseph, l'épouse du chef de l'État, est invitée de prime abord à la prière. Responsabilité qui est plus énorme, mais avec le Seigneur, comme lui t'a choisi, comme la Sainte Vierge Marie, le Seigneur fera tout pour vous, il vous comblera de toutes les grâces nécessaires pour conduire ce peuple. Après ce court instant d'adoration dans la chapelle, l'épouse du chef de l'État est informée sur la prise en charge des orphelins dans cette institution. bolukula ye aye atali ye moko na miso toyebi ke mama aye nzala esili mpe nzambe akosunga na kati na ye. À l'issue des visites, la première dame va accorder une série d'audiences à différents groupes pour davantage s'informer sur la situation sociale de la population du Sud Ubangi. Et puis, tout contrôler, bamisa na soto zo sala, to sala ba maman to zo éduquer bana. Apesi biso exemple à lobi lelo so comme le maman na ye, azaki une bonne éducatrice. Atea ki na makambo kitoko yango comme si lelo. हाँ किसको चाह रहे थे आप आपके सामने है इस वक्त शिव नारायण गुप्ता दाबी पूजा. That is not a wise thing to do. Kuna musala tozala bato kolela lela te tozala bato ko senga senga to tia na maboko na musala soki koki te nde bako bakisela biso alors to kene mingi na musala o tali communauté ça la communauté to buka ko bongisa banzela ko biso pe mama ekwate ba mama egemena toza makasi na bilanga nalo bakena kati ya IDF lelo to kati ba hectare ebele plus de 2000 hectares à masango to kati yango. Alors, à ces pays, nous avons à peu près 15 associations féminines autour de la route de recette agricole na IMO. IMO est haute intensité de main-d'œuvre. Autour na inops à format qui biso. Maman va faire musala qui toko. On a encouragé biso à promettre biso que à continuer la biso matériel pour to bantoko to bando musaba. Route de recette agricole pour permettre que masangu tout auto ko na zamba et bi m'appelle ko teka mandenge koki. Maloba mama pesi biso sepeli biso et sepeli biso mingi aze mama zo sangisa libota aza mama malamu.
C'est sur cette activité que l'épouse du chef de l'État va clôturer sa mission dans l'Équateur profond. De retour dans son avion pour rejoindre Mbandaka, Marie-Olive Lembe Kabila prend soin des membres de sa délégation et de manière particulière de la petite Maria Sembeti qu'elle amène pour des soins appropriés à Kinshasa. L'itinérance de la première dame dans la province de l'Équateur est une première qui retient l'attention de tous. Donc ici, nous devons franchement noter à travers le discours tenu par Maman Olive dans presque beaucoup de villes que c'est un discours qui focalise notre attention sur l'unité, la grandeur du Congo. Toujours prière, Nzambe azo précédé biso. Ozomona na kati avion et kamusingai maman ake kozwa maman moko na pasteur avion linga ekende mais ye moko akiti po amema donc ezali signe ya kitoko makasi, signe ya solidarité, signe ya humanisme. Ozomona mutu ya bato. Félicitations maman esika ozali, Nzambe apambola yo na mobali na yo seko na seko. Nagemena mwana moko azalaki na kati hôpital siko mbongo ya kofuta po opération mona baya kopere na kisatu ezate mais mama komi azuye ayene na kata tozoya nene to voyage et puis kama okama mama ye moko atelemi bandeko bana kini akamata kangie ceinture de sécurité avant d'ici mwana na le moko moso bandako sala lokale la zokamwa aya calme yeti na ndenge tozoya likamuse kamusinga bomona olamu ya mama avant vient décoller ye moko atali bana na ye atali nana aza te oyo aza boye te oyo azangi nani bovanda ya tokei malamu. Bon, ngai lokola mosaleli na Nzambe na za kopesa merci epai na Nzambe oyo asali mpe kopesa merci epai na mama président Olive Kabila na motina ndimi kozwa mwana na ngai en charge po ete akende kozwa soin Nzambe apambola ye mingi. Ngai personnellement nakozanga eloko kopesa epai na ye kasi Nzambe apambola bango mingi et abakisela bango mikolo kati ya mokili. Le retour en Mbandaka s'est fait sous une forte averse qui cause la crevaison du pneu de l'avion à l'atterrissage.